Kisamakanisi te bangonga na yo ekokie. Nzela tato yo mona kaka mosika ngongala yo soke kokie batindika yo na moto te o. Eloko ekosala yo ekozala odela na yo. Ungisa makanisi te ye bangonga na yo ekokie. Papa longola distraction na moto ya papa. Longola distraction kolo à comprendre que Dieu moto na maboko na ye. Bonsoir papa. C'est elle? Oui, c'est elle. En quoi oh, Ange? En quoi? C'est pas Ange, papa, motema ezotondanga kaka ezotondanga nazolinga na tika me nazokoka te po eza recommandation divine oyo nzambe atindinga na kati na ndako. Lere nalalaki mama aye kokutanga nazobondela. Namoni lumière na nzambe ezobenga yo elobi atinda o na se na moi oyo poka ozala homme d'affaires te. Yango na tango nyonso te eloko nyonso simbaka na maboko no epambolamaka. Donc ni koloba ke oza mosali na ye oyo atie ba fruit na kati na maboko na yo pona kaka ko gagner ba diamant te mais pona ko gagner pe ba âme oyo eza perdu. Azobenga yo yango na koki bomba te na lobi tika na bimisa po yango na azobenga yo na se na ndoto nazomona azobenga yo ozoboya nzokanda lobi na maboko no eza na moto eloko atie kati na yo eza tellement makasi koleka po sauver église faut sauver bato puisque ba pasteur ebele bazosalela so nzambe malamu te alingi apona yo aponi yo po ozala impressionné na biloko na bango te pona eloko te yango apesi yo bomengo apesi yo richesse nyonso afeki ozala impressionné te nzambe wana atindi yo mission monene na se na moyo po bikisa libota na ye eza pona ngai te nga mpe naza na nga kaka mowumbu naza na nga mowumbu apamba oyo atindi nga nazaka te mosusu nalobi nazwi décision na koyebisa yo te po kobanga nabatela mosala na nga mais eloko moko kaka etindaka nga oza puissant nzambe atie mosolo kati na yo atie moto na maboko na yo na misu na yo ntango yo ozobimisa maloba oyo kobimisa kopenetre bato ebitumba ekoya ebele mais atelemisi yo lokola moto moko ya makasi puisque bible elobi ntango apesaka mission apesaka mpe provision atie na maboko no eza kaka mpona koleisa ndako te kosala bamakambo mosusu te mais beaucoup plus oyo atie kati na yo mpona osunga église na yo ozala impressionné te na misolo na bango puisque peuple ya nzambe ezokufa papa azobenga yo mais papa ozolinga te mais nzambe alobi soki omeki kotosa mongongo na ye te oyeba eloko moko ekosalama mais comme il est souverain tango na ye ekoki oyo ngonga ekoki nzambe alingi asalela yo bitumba etelemi makasi mais nzambe wana o ngala sambelaka nzambe wana bongwami te oyo ekomi moment opportun moment wana ya kosala yo oza esclave na ye tikala na se na makolo na ye puisque ekomi ngonga oyo ya sala bomoi na ngai ezingami na baniage niage yango nde baproblème nazomona malamu te butu te liboso Yesu yoza wapi nzamboyo oza wapi papa oza wapi nzamboyo oza wapi nzambe okosaka ngai te oyo nakisi ngo ozobenga ye mais nzambe yosondaka bakeo mpe barin ye oyebi motema papa oyebi ndenge obandaka misio na opo okomaka na suka oyo ekomi ngongango oyango te mais oyo nga na ndimi nayebi ke ekomi ngongango otinda ye mission puisque ntango opesaka mission opesaka mpe provision nzambe nanga nzambe nanga motema ekomi kolemba nzambe. Mais pourquoi il plaît? Ça me fait mal. Nzambe na ngai soko sali te papa akomona nga motalukuta alingi amona ke yo mitosi
Dimala zamba badefie. Yakosala papa. Nalingie namona loboko Yesu yakae. Salela biso totato la yo. Papa combien batelemi balingi bakwesa lingomba na yo. Tala moto yo poni. Nzambe. Compagnie nga suna makamba. Papa bino akenda ino na. Mama, koswana bino boswani butu mobima. Ndenge ovanda. Quand même boye ba pe boza mikolo. Nga deya na ko mikolo mama. Butu mobima koswana papa la muki na tongo simi nzela ki place ke banité. Siko otuna nga iso bosani. Mais arati pas simi nzela ki ikota ke banité. Nga pona bilamba na nga saleté. Na se destin na vanda suna ndako te. Donc makambo ezosala ma ezosala bino bien. Makambo ezotosa te. Eloko moko ezotamboleza vi yango ekomi susu pasi koleka. Donc bozo sepela. Ndenge papa ya bino azovandaka na ndako nga matembele kuna esekauki na bilanga. Eza pasi na bana lelo. Maman vraiment makambo so lobaka. Est-ce que nga vraiment na ko sepela na shit na biso? Ah! Tozanga biloko olia to olia te so pona samwe moyengo te. Est-ce que tu to lia? Tika mino. Mama Jeanne. Boni mama na ngai. Bonjour maman. Yambi. Yambi. Zola non maman no kiti kuna. Maman, vous êtes bien? Zo kiti. Makolongo ka pasi. Lembe na lembe. Pasi kaka. Pasi moete. Soko vimbaka wana. Na moniko. Pasi moete soko ko nyata boy. Nako pakolaka pomado. Leki nanga yo Sylvie Masamba. Ayela kinga pomade moko boy na iko. Na ipakola nazo pakola. Azako shinola wana pinga nazo shinola nde namoni ekiti Maman Jeanne, est-ce que tu es pima ya moto? Sylvie nyelobaki kisi wana yango moko. Eko jongisa. Izalaki boy. Abi yango moko eko jonga. Nyako le kaka boye. Nyayuki opasi. Nyalubinde konanga moko afanda kawa. Na kokenda ke pa mwana ngo. Sylvie Masamba kozwa biloko akolia yango nde nsina memaki mwa sase na nga oyo. Nyachi elanga biloko akolia na. Molele na yoki. O somba ndakala, sombi ndakala o salela papa na bino. Nga lelo ko ngala on t'appelle. Ozo comprendre. C'est maman je m'en. Nini susu? Nicolas Pembele. Ah, o Angola. Oui, nalingi oyo ngai na pori ngai na moni ete leki ya C8. Ok. Sébastien Ungweti. Abengaki po via linga to solo la nae. Na rappelé na. Oui. Viens en ngai, ouais. Viens en C8. Sébastien Ungweti. Ouais. En tout cas, nazwa ki message. Te Angola tozo koma. Tozo koma, oui. Ndengo lobaki, j'ai parlé déjà avec Charlie Encarfamento. Tozo la ki na ya ki atosali émission. Batu bayebi ke nazo ya otea. Ok, merci. Tozo ya na madame, yo polo ba. Tozo ya na madame. Madame Pazoya. Toza na ye. Ok, merci. Obiso to obima. Ozoka, je vais manger quoi? Biloko nezali. Bazo beta porte. Ça n'occupe ça ça na ma chérie. Tu as fini? Oui. Tu as fini? Oui, là, il y a Sangani. Nini? Abi, a réuni déjà délégation, Joao Congolo, Namwasi Nae, Olga,
Bazo c'est la biso, Alex Fumuti, Yango ifenga Papi na bonga nde na bongi boye gilet. Ado Boujaki, Papa Kula. Donc bango nyonso baza vraiment mobilisé. Ah bon? Bon c'est la biso. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, boke mboka mpaya, boza déjà batu bazo zela. Pasi yango ya nini su mama Jani. Elongwe makole comme suna panzi mama. Semeki nyono memi ba pasteur na ndako nyolongoli biloko ngai nako yo kanchoto pasi. Mama. Ayaki pe kuna. Semeki nyono kangi ngando kingai na famille na ngai alobi biso nde otoza ko loka. Mama. Papa wana ayaki awa pasteur. Soki pe pasteur, soki pe prof. Mama. Oyo mobali na yo awa nani oyo ayaki na ya papa na bango. Tala kuna place akenda otimola libulu abimisi ekeko. Alobi ngai malembe mama Jani. Alobi ngai nazoyoka kanji penza. Alobi ngai na butu babinela nzoto na ngai. Yango na stade ngo abino wana nini? Mama Jeanne abinisi biso atokende tina sima lopango mama nani akotikala biniselinga na bana na ngai awa na mereti kutu nzoto ezaki malamu te biniselanga bana mama anja pika biso na mupe nyozalaka boye te biso na mupe mama koya yawa makambo ekoma susu makasi pasi na tika na nuko yoka pasi ya boye te mama Jeanne kasi ye pasteur yango mama lukile ata dola malembe mama Jeanne Belvi kendo benga papa liwa kuna mama kende na kobenga papa liwa ya to kendo hospital mama Jeanne nyo pesa ngana no maya sukana mama na lena anu okolomba tena sombelo koka mama pasi yango awa mais mama Nzambe mama Jeanne Belvi kendo benga papa liwa to mema mama Jeanne mama te nzala ngana ebi mwana za mtu munene nzala mama kende na mama Jeanne kende na nebongo yo somba koka mama Jeanne mama yo tala ino mama Jeanne yo kanga kanji nzala mama bazoya basombelo lipa mama zala nanga mama Jeanne ngana nyalobi zala kimia mama ye wole bakosomba koka mama ye wole Belvi banda kendo benga papa liwa mama malembe yango Belvi yango banda kendo benga papa liwa tala ebisa tala Sylvie Masamba zakaka yaka papa mama pese belote eloko nini nakopesa papa bezo kaka nzala kende pa ya Gisèle kuna kende na pa Gisèle Fambongo sentimo de Fambongo to meme na hôpital kende mana nini pas comme boy prene papa yo poko boma mwasi nzala boyelika nini akopelenga crise awa mama na dini mongo ezala te yo mtoza na mwana ya mukonzi mais mwana mukonzi ngo mama na ngai siko ngai yo na bandi okota banyonge pa ba Gisèle nani nani nyombele onami papa c'est nyombele onami. Mais mon frère, si je suis venu, Ezapambate, Naza, la recommandation et Nzambe, Yango Moni, je vous ai surpris. Tant qu'on a quand même l'information, quand même maman quand même, hein? Et puis bah ça, moi bah coller, moi bah ni moi naïe brusquement. Pourquoi? Parce que c'est ça qui conviction. Tala, mon frère, Nzamba Lengio. Dieu vous aime. Parce que bolingo ya Nzambe. Nde muteleka na nyonso mais soki nga na ye donc nazwi ordre ya Nzambe nazwi avion na kita awa na kopesa message moko brut o eza important pe capital pour na bomoi na yo ordre ya Nzambe ezali abisinga boye il y a certains hommes au bayaki komona yo Amen. Bae komona yo pona ba pesa yo moi ba aide moko boye ba aider ministère ba aider œuvre ya Nzambe pour ekende liboso ba fournir ba instruments et tout consort ce qui est bon mon frère eza mabete mais écoutez la voix de l'Éternel mais ba aida ka musala Nzambe te
mutu moko te à côté les malobi a aidé Moussala Nzambe. Attends tout le monde. Si Dieu donne une vision, il donne aussi sa provision. On se comprend, hein? Je ne mange pas les mots. Tu es mon frère. On a mon frère. Je vous dis vrai, Dieu m'a envoyé de te dire, vous êtes dans la perdition. Ces gens sont des gens de mauvaise foi. Ils peuvent détruire œuvre Nzambe, peuvent détruire Bino. Je vous dis, parce que ce sont les mêmes gens qui sont venus en Afrique du Sud. C'est un groupe de gens, mon frère. Groupe de gens. Pasteur, tu te trompes. Maman, calme-toi. Non, papa, s'il te plaît, Maman, ça c'est une recommandation de Dieu. Moi, je ne suis pas venu blaguer, maman, avec beaucoup de respect. Pasteur. Belinda, tu t'étais d'abord. Oh. Pasteur, ces gens, bazotambola partout dans le monde. Par preuve, ils sont à 4 hommes et puis 5 femmes. Et puis, bazala babiko noir. Par exemple, Neti Oyolati, Isaboué. C'est comme ça. Donc, bazala babiko noir. Et Dieu m'a envoyé spécialement pour te dire, toi, faut sortir. Sinon, au perdre Vinayo, ministère et les âmes que Dieu a données à disposition comme ange d'Akat. Mon cher, révérend Basunga Nzamete, Webi, histoire ya Ouza. Akin, Ezaki na ngoma bete, n'enge arche de l'éternel, et Faki, et Sanene, et Kouya. Mais arche de l'alliance. Et, tant que a Simba, a confié sur place. Pasteur, aux ande mal informés. Oui bien, na muto ayebisi yo, aza na mauvaise foi. Oui bien, Nzambe ako utiliser même liboma pour sunga yo. Donc, bato mokili nde bazalaki ngane na kangame na liputa moko, na yebi atende bakenda salon te, do bango basepelaki. Au moins tosali moi 2 ans, tozo benga côté, tozo tungisa te o code bona boelo côté. Madame no monite ki atindela ngali subilamba te, nazo tungise te. Pona nini lelo on Nzambe atinda basali na ye. Parce que bato wana ko baza bato mwindu baza ba mpe mindele te. Baza bato ngono bato normal ba camarade na ye. Papa, omoni Nzambe ko ayebi ndenga akoki utiliser mutu po asunga mutu. Il y a des fois au vandi na obo monika mutu mo aleki tam so azale pene na ebelete me abwaki mwa mbongo mobo ayaka belio. Azane na lo te. Mutu musupe mona ya telemisi na mutu kane tokende musika ta pasteur na biso na Congo mona nyingisi pa poche boy ser Nzambe atindinga na pambolo liboki ya mbongo eza mutu liboso te eza ka ba pasteur le wis wana te. Belinda, non chérie, nazo solo la kana ndenga mabete. Pasteur, au monde naza boye, o sepeli nazo kene moi salo Caroline. Le lobby ababengisi biso tozo kenda ngola pasteur. Eko sepeli sote. Bazo sepela lipamboli na ngate na zala bien. Papa tango na linga na bela AVC ako na bando tambola na nzoto na ngana AV. E bando zanga ka C okuta na ku. Belinda. Sika ba bêtise musu sezanga mutu na makolo. Asinanga Yesu. Oh Yesu elombe nanga. Elombe nanga Yesu. Oh Yesu mwana na Nzambe puissance nanga. Puissance nanga Yesu. Ya yondengu ya nanga. Ya nanga. Nzambe na lola yonde lombe mobali. Elombe nanga Yesu. Matalela nani makasi nanga. Makasi nanga Yesu. Nabelela nani yo elonga nanga. Elonga nanga Yesu. Bien aimé, il ne faut pas qu'on perde espoir. Moi j'ai vu des gens que Dieu a bénis mais qui n'ont pas abandonné l'Éternel. J'ai vu des gens que Dieu a bénis sérieusement mais qui n'ont pas abandonné l'Éternel. Quelle que soit la souffrance, quel que soit le problème, quelles que soient les conditions, même si tu te retrouves dans une situation difficile, ata ozana ba imperfection, ata ozana ba faute, mais sokozo kanga mananzam, zala nelikia. Je donne l'exemple de mon frère qui est là présent, Caleb.
Mais aujourd'hui, il accepte de recevoir le Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Oh, je pense à ma soeur Marie Missamou, que l'Éternel la bénisse. Que l'Éternel bénisse aussi Maman Mélina, à travers ces deux sœurs. L'homme que vous voyez là, que Dieu a béni, c'est un millionnaire en dollars, mais aujourd'hui, il a accepté Christ. Voilà pourquoi moi je dis que l'évangile n'est pas seulement pour le pauvre. Non plus pour les riches seulement. C'est pour tout le monde. Jésus-Christ s'est sacrifié sur la croix. Enfin, la Bible dit, il est apparu enfin que le brebis ait la vie. Et cette vie en a en abondance. Nous sommes dans les temps derniers. Bien aimé, il ne faut jamais négliger la prière. Dernièrement, j'étais en train de chanter, je disais, Tozongi na tangwa kala, banzamba vikeko. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup de pasteurs ont abandonné la vie de prière. Beaucoup ont abandonné, surtout ceux, la plupart ceux-là que l'Éternel a bénis. Ils tiennent compte de leur richesse. Ils tiennent compte de tout ce que l'Éternel a donné. Ils ont oublié la base. Ils ont oublié Christ qui leur a béni. C'est pourquoi, mon frère Caleb, qu'on ne te séduise pas, que l'Éternel te bénisse encore, mais n'abandonne pas l'Éternel. N'abandonne pas l'Éternel, bien-aimé. L'église aujourd'hui, ils ont souffert la crise. Mais si l'Éternel continue à bénir les gens, parce que jadis, même Babalanda qui est pour Nambongo, même Babalanda qui est pour Namapa, même Babalanda qui est pour na salut, à servir qui va tout. Voilà pourquoi je dis, Zambe Oyo Aza incomparable, Aza véritable, Zambe Aza Nabomoy. L'Éternel ne t'abandonnera jamais là où tu l'as laissé, même si tu tombes, même si tu te retrouves dans la boue. Là où tu as laissé l'Éternel, réponds-toi. Réponds-toi, reviens de tout ton cœur à l'Éternel. Tu vas le trouver là où tu l'as laissé. Vis à prière kotikate. Vis à ngomba kotikate. Sache que lui, il t'attend. Il y a toujours un temps, il y a toujours un jour. Il sait ce qu'il a prévu pour toi. C'est Dieu qui connaît la fin de toutes choses. L'Éternel, moi j'ai dit, c'est celui qui connaît chaque chose à sa juste valeur. Amen. Baseki, balobi oza mutu mabe, balobi oza mutu pamba, osambela kate, obongwana kate, ochangea kate, vina wetikala ndenge moko. Moi je te dis aujourd'hui, tant que Simbi Yesu, fin de fin, l'Éternel te relèvera. Quoi qu'il arrive, fin de fin, l'Éternel te prendra. L'Éternel te suivra dans la boue, comme il a suivi Mephibosheth à l'Odébar. Et à quoi faire asseoir parmi les grands. Qu'on perdre espoir t'es. Ming Dabangoma, mon frère qui est là aujourd'hui, même moi, votre pasteur, l'Éternel m'a béni. Mais la parole, je ne laisse pas. Amen. Comme il a dit, médite ça, nuit et jour. La parole, je ne laisse pas. Vie en gomba nantikate. Vie à prière n'a quoi abandonner. Même si je tombe à 12h, à 12h, 1 minute, il me relèvera. Amen. Même si à 13h, je me rends compte que les choses ne marchent plus, mais à 13h15, l'Éternel peut faire quelque chose. Car il est écrit, ceux qui espèrent en lui, ne sont jamais abandonnés. Ce sont nos ennemis qui sont confondus et abattus. Oui, je suivais un homme de Dieu. Un jour, il disait à l'écran, le pasteur Moïse Mbiye, il disait, ne sois pas comme les héros qui vont commencer, qui vont tomber. Amen. Loba na suka bien. Loba et na suka bien. Loba zamba zayanga. Tôt ou tard. Anguna nanga bakofukama. Commence à glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. L'Éternel nous te bénisse, sanctueux Dieu. L'Éternel nous célèbre. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Restez chez vous, mangez les matembele, mangez les poissons, je sais pas, mais qu'est-ce que vous me voulez? C'est pas possible. J'ai changé de vie, j'ai changé de couleur, ça vous va pas? Esther, bravo, bravo, ah oui, ah oui. Esther, ngai na mipesa vie nanga po na bino.
C'est toujours la chanson, papa. Ah. C'est toujours la chanson. Au sala, au tangisa, au lesa, au sukola, au tang. D'accord, mais on a zanango et zayote. Donc laissez-moi respirer, s'il vous plaît. Laissez-moi prendre de l'air. Vous m'étouffez à la fin. Ici c'est Emma Lova. Ici c'est vous, papa. Là-bas ce sera maman Jeannette. Et aujourd'hui c'est Mich Moucheni qui débarque chez moi avec ses cheveux crépus. T'as un problème avec le peigne, t'as un problème avec un salon de coiffure? Toi, ma cambébélé peut-être. Utika biso tubundaka na ndenge na biso lola akoma moto orange asalaka na cabine akoma kosala na orange. Attends, nuance. Hein? Tu es engagé ou tu travailles dans une cabine de coin de la rue? Attends, tu rigoles. Parce que dans Orange, une tête comme toi, une tête de je sais pas de quoi, tu vas aller travailler chez Orange? Non, je suis 8 millions d'abonnés. 5 millions d'abonnés. 2 ans à Pamba. 5 millions et puis après. Parce que tu crois que Orange va recevoir une tête comme toi là? Parce que Baza va engager dans Orange. Je connais Huguette, Cadiz. Voilà, ce sont des personnes qui ont étudié, qui ont une base. Toi, tu as quelle base déjà? Au départ, je sais qu'à la base, c'est Maï. Et puis aujourd'hui, Orange, tu l'as créé dans tous les coins du Rio. Oui. Esther. Oui, un cabinet. Est-ce que la cabine? Les là, Orange, 5 énièmes. Et puis 5. Pardon, papa. 5 énièmes. Il y a le loro 5 millions. Tu vas dans la kokuna. Ce qui cabine, on a été moi aussi dans Caroline, on a Senta. Ce qui cabine, on a été. Il y a Orange. Là, la moutaba, qu'est-ce que c'est sur ma effectif à battre? Parce que les là, bah, raison, mon sur ma bête 15 ans. À ça, on a 500 000 d'abonnés. Mais déjà Orange. Mais je respecte. Non, mais tu es venu pourquoi? Je peux savoir pourquoi tu es là, s'il te plaît? Merci. Son accident. Esther. Non, papa. On ne dit pas son accident. Accident, ça décarne de toute année. Il faut bien son accident. Son accident pousse moi dire. Attends, là tu es en train d'instruire papa? Tu instruis papa? C'est pas son accident, c'est pas un standard, c'est son excellence. Vous avez du mal à prononcer son excellence? Merci, maman. C'est pas possible. D'accord, papa, tu es là. Pourquoi? Maman Nayo, Aza malade. Maman a oumeli na malade, tu sali nyonso, etant que na makoki na biso. Pour te dire, moi, les sunga, moi, bateau. Pasteur Constant Kabongwe, maman Nadine Mampoko. Parce que contribuer, mais ils ont sympathie. Maman vraiment est malade. Yango tout le monde qui, tu y a pas na yo, son excédent. Excellence, papa. Excellent, mon excellence. Moucheni. Excellence. Excellence, ça n'existe pas. Merci, maman. Merci, Boutingamay. Yango to y pas na yo, maman. Sunga biso. Oui. Oh, on a biso, tu sais pas tata na yo te. Oh, pas mal. Et puis maman na yo, asa convalescent. Service traiteur convalescente, convalescente. Et puis service traiteur hôpital, on a besoin de matata trop. Moi, on le cadre de ma maison ne correspond pas avec les hommes de ton genre. Donc, s'il te plaît, si tu as un problème de parler, alors où on reçoit, je vous reçois dehors. Tu parles de service traiteur pour traiter maman qui est malade ou tu veux parler de l'hôpital? Service traiteur hôpital, babimbo monsieur ça te ba rosimba maman te nga crédit Orange na te ezo kokali susu te. Na sengi e simbati. C'est qu'on a yebité Esther. Na yebité soki ozolinga oyoka lola te benga na 3 heures. Alléluia. Maman est déjà décédée depuis 2h30. Yo wana chiko yo. Alléluia. Mbana moko wana ulamuke ubengi baba honorable plus mobile. Ah là là. Ma maman est morte. C'est qu'il y a 3 000 dollars. C'est qu'il y a 4 000 dollars. Les boulots. Oh non, ma maman elle est à la moitié sunini. Microphone. Yes sir. Tu dois souffrir. Maman se belle habille. Mais c'est pas ma maman habille. Ce que maman habille qui était. Oh maman, un par exemple. Non. Laisse-moi parler. Oh maman, aujourd'hui maman you die. Esther, pour tellement qu'on est bembêté. Au coton maman. Tu seras lapidé. Ah oui. Papa, maman on a osangisa ba masa na ba nel kawa ba Zulu ba roya ba ngonyoso. Au coton. Moi ça la rate. Moi na ozokima mu kata na pine. Excellent, c'est qui est excellent, c'est qui Esther. Quand tu dis Moukata là, tu veux dire quoi? On s'appelle là. Mais Congo, maman, viens me faire sortir ce gars.
koponeleka bambisi awa me makofi batuta mobali botika bino mpe botika makambo oyebitala soni nga nayoka soni moko ondima te meno sans blague yoka soni mibali oyo mito esa esuvien te nga nzambe afambola ngai nazokoka koloba lisusu te nga kutu soni te ere moko mwa soulagement ere moko mwa soni mpo nga nakomasaki ya makofi ya boxe ya jc na ndako nini yango masanga kaka oyo baomela yango ekomisi bango bakoma komela na babiere eza kaka lisusu 20 te whisky te nde baza kosala na babiere tomitunana koma un pasteur oza mosala nzambe oyo mboka mobimba eyebi mboka mobimba bazotala me ozomela masanga oyebike ngai grâce moko nzambe apesa ngai mobala nga mela masanga te yo oza na chance oza na chance wana eloko te naza vraimen na kimia oyebi nga naa na kimia te na ndako na nga lewiso abimi ntongo koya après 3 jours kotuna te obanda ndenge nini sikoyo wana alobiki auti vie goliet okobanda ndenge nini auti wapi oyebi avant so navandi naokanisa jour wana na chambre naokanisa nalobi mobali na nga pasteur azalaka na mbongo te azalaka kimia moko kosambela nzela église papa pasteur makasi nga naosala bagene oyo naokoka te mais azoyebisa nga forcé madame forcé sikoyo nini kopambolama mama me mapamboli yango eye mabe oyebi kimia ezangi biso lokola basa bapasteur te nasatandaki nango te nga nayebaki kobala pasteur ozala na kimia mais kobala pasteur ekomi ngambo ya vie mama seto ya ngai de tokoma kosala entraînement ya boxe soki lelo eleki mokolo moko ka eleki nakumisi nzambe donc il me frappe tous les jours je te dis mama osalaka ye nini po abeta ye kaka boye mama soki asameli bamasanga na ye kaka ndenge ozoloba vie de prière eza te moi je n'ai plus rien à dire à la maison to nyonso na oloba mabe soki kaka nalobi fa suka na nzoto mashoko franchement ngai ka dernièrement nde namona gilet azongi mwa truc mwa 3 jours azongi mwa retard na ndako mais en dehors de ça naza bien naza na nga la kimia mais on dirait milimo moko boye ezosala mama telemelango teleme biso te tozalaki ka bongo c'est le début faut telemer obandi ote peut-être mosu ezaka mpona lelo ekomi bane mama tosouffrir ekomi mpenza enfer mais non oyebi na ntango akala toyebaki ke mwasi ya pasteur donc ntango ozomoneka na nzela ozomona ke aza heureuse ozomona ke vi nyonso ya malamu eza na maboko na ye oyo lelo eza esu bongo mangengenge tondo omataka tomati prière dimanche to mosu jeudi tomati prière po vendredi tokita samedi to mpema dimanche tokota église ezalaka te mama nakoma osambela na chambre nga moko na olela mais tosambelaka nzambe tosambela vraiment nzambe oyebi so tosambeli nzambe oyo alola nzambe abandaki na biso nzambe aza capable ya kochanger basituation na biso mibali na biso bakozonga bakoyeba nzambe wana likolo oyebi kotala makambo ya jc katiere abeta ye epuis ezomonana boye bato nyonso baotala un pasteur mutuna eza boye mama biso totuna ye te mifo totuna yo mpo yo nde oza moninga na biso koma akoki okoma ntina niveau wana mes sœurs bocomprendre te malgré ke nazoseka ye mais naocomprendre te soni mobali na nga ntina niveau wana ya komikitisa oyo kofingisa nzambe mama internet mobimba ye na ye heureusement ke nakendaka église te mokolo wana mama biso moko tuna ndako toyoki soni ebongo yo talaka pasteur monene lokola jc bamelisa ye bible bamelisa masanga baliese bible abandi mpe kobinabina oyebi ke franchement nabelela na binzambe na lola o nini nga na omona mama ngani naza kuto nazanga na maloba ya koloba nazoyeba te na koexpliquer nani tinde bomona nga na okonda boye ezaka kima pasteur te ba jeune na prière soni osi omona soni nazoseka kaka na ndako kaka neti kaka na tumole malgré moi mais quelle honte je n'arrive même pas à soulever ma tête comme ça haute comme j'étais auparavant non namona soni ya boye te mobali na nga ala une na internet na télévision atika kasi soki mosala nzambe yango yela ete au début on n'était pas comme ça j'étais heureuse dans mon foyer et subitement nazo comprendre so mobali na nga te je n'arrive plus à les reconnaître qu'est-ce qui se passe avec 4 saisons na yoba te ngane naza boye eza ebeli ya kobetela bino bandeko na nga dans le Seigneur mais nakoya na ndako to solo ceux qui ça continue comme ça moi je vais divorcer parce que je n'en peux plus kosala bongo te oyebi mibali na biso babengama
biso basi na bango tobengama mpo tozala pembe na bango mpo toyede bango tosoutenir bango biso tokati maboko tolembi avant tokoyede bango te mosala nzambe bango tondimaki boye te obinga makambo nga na ovivre na ndako na nga na obota te bazeme ezobima bongo ngai me naolela nzambe nayebi nzambe waza likolo un jour nzambe ozongisa mobali na nga na nzela nga na komema mwana naza na kondima ya nzambe wana nga kutu ya kobima yango moko te ya makofi alongola nga zemi dernièrement na makofi oh non te na niveau wana bonga nazomona nga naza bien oza bien penza yo oza no bien okutana na mobali ya malamu na vie motema lola kokete tika nano kokende milai moninga no awapi akenda mesa na atekelaka mosala ni eya te eloko oyo eya te bozuwenge eloko nini wana bozuwenge eloko nini wana atike kaka biloko oyo mibale obele oyo mibale Caroline mama makasi oyo mibale ngai nayebi ndenge bosalaka te nakosala boni olatikela nga ata butiki oyo naye adi butiki ne azwi ateki yango siko nga na kosuka boutique te cabine de l'Orange 5 millions d'abonnés Orange lobaka nano awapi Caroline mwana oyo ayebi alimwa koloki soit le lucère moi marumu msuzu na mona moya koyebi sote omoni mobile nolola musheni azwaki en grossiste ba carte ya Orange na minute waza na nzela ya geme na mai bokula ateka yo mokobe yo ka makambo kolo nzela mayo wapi nzela ya biso nzela moko ya ngai Caroline Bafote sois calme omoni lola musheni asuna taba aventure te c'est pour votre marche I love you it te love Caroline nzela mayo wapi tata tonelanga biso ndeke to alia boka okia na nzela mayo jele se boti ne bale bakokoma lelo te Caroline tala lève bakanissez-vous d'abord non mais est-ce pour le mariage n'a na charisme, ça na charisme. Hein? On se perd de charisme. Tel qu'on est au bébé ça va faire. Agenda la mongolani ni tata, mazuzu balala ni bongo nala na bobali na ngayo. Obika yo makamsubo na obondelo sute makamsuko mo pesa ngaka. Yango lola pesa ko na. Hein? Bon msuto tomba pesa ba soke afiko teka sala na charisme. Jérémie, l'homme qui appellera Jésus poste à Cabo international. Bon, Marco Ben, c'est la maman comme on a bon, c'est le charisme international. Bon, Caroline, Chanase. Ouais, comme Makamusu, Chanase. L'homme de Dieu poste à Cabo. Masalanga Lola Boucheni, Naleli, Pasta Kabou, l'homme de Dieu. Ça va? Ça va, ça ne va bien. Allez, Nani. Ingrat. Dans la bonne partie, mon amour est la gagne. Atikika ya la mazua tata, tane la ngaboy, la mazua, jelese botine bale, maye yate, akosa la zaki. L'on a confirmé. Pasta Kabou, mobali na ye,
azwi ba crédit orange 5 millions d'abonnés azokende koteka na mandaka malembe nzela yazolela o akimi mboka na biso moko Maman, non, nakoloba na biso moko batekpatere na minute oyo elanga boye tosandaka mombongo nzela mai tosaka yango lisusu te po adio letondaka to na mai loba malembe tata ngala koka koloba malembe te nakoloba boye na mboka biso na ntango oyo jelo esi etoni na mai tosaka nzela wana te mobali yango olia tunanga nga moko mokolo mboka olia tunanga tojeza te na sanda ya mwambe na sanda ya libwa kila na sanda ya jomi te ye wana akei akokoma siko oyo te tata akojonga mokolo nini na mwana oyo na libumu na kola ese nini tata nana jemi dimakielo Zela. Prince, yano. Prince, moi biso wa pasteur. Problème mo awa. Na bisa sadakama. Moni mama o Caroline. Akoyede ngai. Biso ba pasteur tolobi ramasser ce n'est pas voler. Na pe mo yibité. Voler. Hein? Ramasser c'est pas voler. Nini? Voler. Nazo joyer. Na posa na récupérer ka mwana wana. Pour le bato nyonso ba lewe surtout ba pesi ba makila. Ngano na pesi te. Mukambi boy loko le pembe na nga ya mwana. Na joyer. Au solution petit problème. Bon. Tout ça bon. Yo bon look an lobby na parler. Il faut na solo na yo. Kota papa. What? Kota na mwatuka. Nyaloko? Kota. Te kota ko banga te yofana tu. Eko tampone ngate. Kota. Kota seka. Sans charisme. Kota boy po. Kota na ta awa seka kota ta. Agité. Kota boy. Kota boy. Sia. C'est nini? Kota ka sete. Kasi nako fongola porte na kota. Wewe bafunga ne porte? Bafungola awa. Kota na kati. Sopis. Bon. Pasteur international. Te vanda awa vanda. Zayo kimia ma Je suis rassasié de voir pasteur en face à face avec moi. Pasteur Kabou. Moi. C'est moi le. Pasteur Oyangai. Merci d'avance. Caroline. Ok? Ouais. Caroline de Coquette. Passe à Kabou. Yende bere shinda baba ayakaba yango ebana ko zipa bomo inanga nkolo yango ebana ko zipa bomo ya libota nanga inkolo yango zipa ba faire nanga misala nanga inzambe makilana yo yango nde zipa au nom de Jésus. Alléluia. Ozali nzambe bomo wani teli banga na talo nkosi na yud ozali walo bakalira ba moko pe yango ekomaka na mbwasa kosalama oh Jésus. Tout ça, c'est la jeunesse. Mais est-ce que Olandi na Burundi opposant au Bauchi Boumana, Olandi l'information? Na bilo wanga c'est intéressant, bilo wana te. Zone télécommande wana pour TV la bilo na comprendre noté. Zone no olukilanga na chaîne wana natana info. Chaîne na wana. Luka la ba chaîne na bino ezali belé awa. Info. Nala mwana na chaîne on tenga la apprécier na okina na fête na anniversaire. Liliane. Bon, déposer notre télécommande Fanda. Fanda nan. Liliane. Mais oui que na mona kayo. Na fandi na mingi na ndako. Mais lelo siko on est vraiment na mondi. Oh, nandeni. Ilingo lobani. Na mondi na lisu ya ya mosakoli. Ozoninga prophétie. On est Liliane. Étoile na yo ezo prier. Parce que kotala yo
liboso na yo lipambo ya monene. Il faut que yo ndo zala ouverte. Ozala ya kufungwa pour recevoir lipambo yo. Non fungwa donc beau-frère expliquez-moi nan. Tu vas na vai no a do bane beli. Mambo zolo balanga o na ki on kale. Ok. C'est là si qu'on a expliqué. Au moins bientôt anniversaire na yo. Ce qui peut-être que c'est anniversaire nous dans boîte. Donc tu peux pas m'inviter. Non, comment ça t'inviter? Toi tu es un homme dédié. Donc les lieux n'est pas digne pour toi. Voyons. Donc pour na yo, ce que c'est les fêtes dans boîte, donc tu peux pas m'inviter parce que je suis un homme de Dieu. Mais ce n'est même pas ça. Ce que c'est peut-être dans la piscine. Vous pouvez pas m'inviter dans la koya. C'est pas question qui homme de Dieu. Bon, on a des sous partout. D'abord, les sous mais en ligne. Pour au monde partout. Musique ensemble la boîte est raté. La piscine. Non, on a la plage. Au monde la plage. Mais ça fait quoi, Liliane? Ben, c'est que j'ai te dit, c'est quoi en fait, hein? Tu vois, Ndengo Zawana. Tellement toi le maison briller. Il faut saisir l'occasion. Dans un monde à liboso na yo. Homme marié mon quoi investir ma casse na vie na yo et puis akofongola yo o comme okende ba Dubaï ba Chine ndongo ka ba bele la kao Gisèle Santima moi sa Chine Nadia Odia na Chine ba femme d'affaires minene ya mboko mais comment on a moni yango wana yo zo boya ni ngana ko na ko linga mobile ba tout papa yo za beau frère na comment ko yebisa nga ba professeur bo. Mais il faut la mobile nanga moko. Ben attends. Donc si ndenge yo comment ko bimala mobile ya patron no ye moko nda pesa mobile na ye. Mama ye moko ya bayi nanga zo ko kana ye lisusu te ngana assumer ba responsabilité na lambela mobile na ye na kipe mobile na chambre na sala nyonso mama. Donc akomisinga nazalo ko mbandane te. Donc akomolinga nga lisu mingi mama. Mais ngai nakomi na kolemba po mobali ana mama akomolinga nga makasi. Sarah, muki yo na moni yo sunga ngate yaya. Likamuni ya kolembezana olingi mobali na ete olandi mobali na simate ye moko na volonté na azui apesi mobali na ye. Maman nini mama? Maman qui ça c'est bébé na makambu maman. Encourager ngote. Bébé loko toza na moi. Ah, c'est pas vrai ça. Sarah yaya. Moi ça ka confiance ka pas maman na ye. Yaya tant na yo yango o eza tant na yo. Moi ba faiblesse ya patron na yo comme ils sont ba point fort na yo. Donc kipe mobali wana bien soigner ka bien yaya. Ako sunga yo tali kino yo azotanga na pasi Sarah na ngai. Niti boy mama nga kutu na nga na problème te. Patron na nga pa na prompte. Yo fanda na okime mama. Awuti makambo awuti ko pesa nga mbongo. Fanda pasi na biso. Na zo stand na kermesse wa bandal wana. Na moni ye pour to copine nga otokanga ina ina wana na 91 ana copine nga Katinzingo ana leki na ye. Na moni nga pena za na leki na nga po omba akoka na ye musalo dema. Pe aya azana. Mama kamna bino na kota mote. Na sina yoki ba sistione musika. Vanda na ona omba moni marlizo. Azamu amoko mo mi souffle la sukola kata mo lobi ya mama. Baba so me la rater. Le bleu ndo me mana bino lo kwa mutu boka mawasara na nga yo lela zu place malonga akomo pesa nga pe ba mbongo marlizo. Yo minerval no ba futi récemment à Sarah. Maman moi makamu susi po na moi alo bela kinga. Comportement sérieux ça ma bina comprendre na comme ici. Ya yo kanga mama na ngam na bota. Nanzima kité. Nanzima kité. Yo kapelenga watala ngai na regretter. Sarah. Omoni ba mibali ya bambongo ebele na babasi bambongo ebele ya baza makambo ebele yaya. Lipambo ya mutu. Et ya kaka boy oyeba te ke wana eza lipambo lina. Il faut tout sanctionner na ba prière, to luka basala nzambe ba bondela ka pona yo. Ngaku oui ngana osambela nzambe moi sana boya ne libala yo zwa na yo. Mais dans tout ça Sarah na ngai kangama na nzambe. Ngamona ndo memo pa pasteur na ngai basambe. Excuse basambela pona yo. Bacha ko maboko nyoso tu po bandako batambongo wana to mona kana misu mama e bomba makambo ebele na lingio mingi na posa kaka ya bolamu na yo poso kilelo onga mama na yo na bonge koza pona bolamu bana na ngate c'est ça Sarah na ngaba basi ba umela kati so mama matombo mi epala yo lokola bakuke liboswa ekuke nazali se kozela lisungi na yo wana eko sala tango molai wana eko bani oyi nga bilo na na beta ngo libanda nga pale na nga amona nga dur ha le babilo ko wana
ozolongola nini si tomoni omela nuka masanga boni bilovela boyko oui nanda kuna je suis un homme marié boko ya te oya obando ganga malamo c'est quoi mais ko luganga ba attendre l'église ou ya on prophète kitsana motema fanda nano qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi au juste? Mais je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Ça colle. Na boko lié pe mingi te papa. Soyez nani. Na boko leti wapi. Na continue ko boko leti wapi. Maman s'il vous plaît. Ozana ndaku ya musakoli. Musakoli ni na kuti bo mela masanga ba vantira papa ba bo sala ana. Oye bisanga kinda ko musakoli. Écoutez, Nalobi ils ont la façon de régler ma problème. Je sais que c'est ma fille. Je suis stupéfait. À Koli, c'est bien, mais tout bon bien, tout son là bien, tout bon sango na bien ni no sala, peut-être pour la récupérer. Mais pour le moment le cola chocolinda ma femme nangai ayebi loko namte. Na informer les lokoté. Koya brusquement bo ça pour autant même appeler. Na benga makambo yo sala ka que viola ngai. Na confundo pe na zaka minerte. Na confundo na minitio. Pe bakangi po na bomba yo. JC. Tika makambwana, moi na si akoli makambwana za suna tinate. Regarde Kandi. C'est une grande femme déjà. Au coup va nous traumatiser beauté mais makai papa ma belle alors au lieu de ça papa ma belle banda bo mwana tia koli o sepelati akoli makasi na boko le loye zwa mwana na yo wana ta koti qu'il y a un problème té mais procédure etalinga ite mon frère etalinga ite ça c'est mon ex-femme yende na bota na ye Kandi mais je crois ata yo moko si moi na ngai mais sauf que ndenga zo ko tikila ngai mwana ndako mwasi na ngai aibi loko te quand même c'est ma femme déjà aussi mon faut ana informer rien la situation mais brusquement bouillir en tout cas je ne sais pas supporter ça prophète si vous Fanda maman tika to si to qui déjà problème c'est notre fille to ko arranger moi ay talinga te ba vantire papa bala ke nga la tike de mwana na okate ka souffrir ah na okate ke mwana nga souffrir na ke nga pe na sa ba faire na boko ile comme tourne et comme tourne et bon que nena nga na zo ya solo Pression. Pesa no place kuna bongo ya. Avant de là, non? Ah, Sambon. Il y a une loi de l'Éternel. Muni, on me a boy. Non, mon coup solution is à terre. On a eu. Soraya, à la seule caca, on dit c'est pas. Il est mort à l'on a ma bonne. Ah, vous ça, j'aime moyen à la zone. Ça. Oui, bâtir on les a matière produit. Alors, on a envoyé mon coup. Et je crois pour me a boy. Pour te récupérer bien. Hein? Non, personne qui boit un tama. Qui boit un tama. Uyo chauna nini na yeye uchende ona na mashanga sana ngobia uchende ata de gonti pas prophète, c'est mal besoin ça un petit problème. Ça non. Mais oh, boni boyko. Écoute moi. Hein? Bala souka na mono suna ba garçon. Maman sola na kaka, c'est le seul nini yango. Yo kanga bien. Unaona mashikio aipita ke kichwa na burefu. Oyo kinga? Sikufanya yangu miki tu. Ulifanya nini basi? Mbona unafanya bonne? Unasumulia tu. Unaona we? Ce que tu cherches, tu vas trouver. Que ce soit la dernière fois que nous était dans les garçons. Tu ne fais que me créer des problèmes, toi. Tu ne sers à rien, toi.
ngara vile eko. Oui, papa. Oh, 4 saisons. Félicitations. Hein? Une grande fille, là. Vraiment. Papa, qui? Maman prophète. Oui, maman Choco. Oui, ça va. Tu vas course, hein? Oui, ça va, surprise, hein? La moitié? Bien solo. Ok. Maman, ça va? Oui, ça va. Pourquoi moi la papa? Bon Dieu. Oui, ça va. Laissez faire comment la vie. C'est comme ça. Oh, moi, on a vu ce côté. Comment tu vas, bébé? Papa, on peut se combo et se bisoter. C'est très bien d'autres alandoi. Mais il faut y avoir bonheur qui nous a alandoi. Chocolinda. Oui, papa. Eza mwana dede ti. Eza mwana na ngai. Et c'est ma fille à moi. Excusez-moi, je suis en retard, mais quand même, nous a informés, tu dois l'accepter comme ta fille. Ouais, bon. C'est maman Choco, hein? C'est maman Chocolinda. C'est ta mère, hein? Je sais. Moussagoli. Nazo elle a tiki bino nano. Nazo na prédication moi il faut na préparer na pourquoi là. Papa. Bon? Non, c'est toi. Assieds-toi s'il te plaît. Mais tika qui nazo na matin na hier, c'est préparer à moi. Nazo préparer matin à Nazo ya. Papa, zela. Mon cher, vas-y. Papa Dédé, yakananu. Préparer matin rapide. 4 saisons. Yebsanga que les a blagues. Tu t'appelais comment encore, tu as dit? Kandima Misala. Misala ou Masala? Masala. Oza Kandi Misala. Obangani. O changer comment? 4 saisons. Est-ce que Ozo... Non. C'est une plaisanterie de mauvais goût. Est-ce que tu blagues ou tu es sérieux? Valise, non, mon ayom, tu es nangoto, pour naïe bien côté. Moi, c'est ma valise. Tika biloko na esika evandi wana Chocolinda. Sois gentil, mais c'est ta fille. Arrête! Faut pas me faire piquer. Pardon? Non. Eh, toi, non. Sors! C'est comme ça. Biba! Mon frère. 4 saisons. Biba! 4 saisons. C'est quoi ça? Est-ce que ma fille ne peut pas venir habiter chez moi? Nasimbio. Chocolat. Nasimbio. Kosimbangate, l'enfant est là. Kosimbangate. Donc, au bota, au yebisangate, nga kizengi na yo, au betaka bazeme longwaka, parce que tu savais que tu avais une fille. Donc, nga soki na boti fona ya osala rapport Chocolinda na bota ki na osala rapport attaque ki. Je suis ta femme. 4 saisons. Je suis ta femme. Au cas où tu ne te rappelles plus. Oui, Zeloni. Et Zeloni. Zari. Masala ou Misala sort. Tellement non. Parce que Ngana. Ou soit. Kosimete. Ou soit yo biotikié. Pardon? Ou soit yo biotikié. Maman. Naza clair, la chose d'Alinga. Ou soit toi tu sors, tu la laisses ici. S'il te plaît. C'est pas papa. Chita! Kosimete. C'est quoi ça? Tu peux pas l'accepter? Ngana bota nanga kala na salle ba vie nanga déjà kala le quoi to balani allez dans mon kilo ya kala na zonga. Pourquoi tu me l'as jamais dit? 4 saisons. Pourquoi tu me l'as jamais dit? Mais pourquoi otunanga te? Donc bolinga na ndako na sala nga moko. Donc yo na ndeko no bato so utamboka ni ngani mboka bi. Et c'est moi no yanga moko ko zate pour la sécurité nanga. Yebi mal à l'aise pour moi changa miko na ndako. Je ne peux pas accepter ma fille à vivre dans la ndako nanga. Ah bon? Ah bon? Oui, que je n'ai 4 saisons. Non, je confirme que tu es un faux pasteur.
ngai nini? Yo so olanda ni masakoli. Yo olanda ni pa nanga. Est-ce que ça vous dit pas les lots pour moi? So yo olanda 6 heures pour masakoli. On met la guise. Netika yo. C'est quoi ça? C'était la parole. Non, mon est là. Tiens, faut la belle. Golbert, on commence. Katia. Donc Katia, on suit. Tata, kotos ya kate, Kotos? Kotos. Kotos ya bien kalinga. Bien kalinga? Bien kalinga. Mama, oli bêtise no bien kalinga kotos wana ya biloko kolia, biloko bako kalinga la kunabo. Bosongo ya koto te, ya kala bosongo. Moi j'ai mais la ta na problème. Ndete. Ya mwana na kolobana en fait ce qui koto bosongo ya kate na somba ka bosongo. Ya somba bien kalinga. Ndeni ni susu. Jakomba biloko kolia na kokana njala ya. Mali bilo mundo na mno kwa bêtise. Bilo mundo na bino na passe. Bien nini? Bien kalinga ya lokwa biloko koteka bateka kala bosongo ya kokalinga. Mwambisa kokalinga na mwapanga na Mama ka zana ani. Kolia za problème mi hotel. Nangana biselo mo bwe. Na sepa ne to kutani na obwe na expliquer. Oye po ani lo la kimi. Te. Oye bite. Mais bisa ki ok. Lola, oye bike azala kan ndoki. Tika boy. Boy bagate. Biso na ko pa nani tata. Le na kota na libulu. Na umela ka. Sina bunda kandina Lola. Wa! Ya solo. Boy bagate. Mama, nzamba lingiyo. Amen. Nzamba lingiyo. Tata tika. Amen. Tala. Moyo ndi na boy. Choba ndo mwana no ya ba deliverance. Deliverance ojo wana Lola pesa mbon te. Oh, ya yebisa kinga pesa ki yombonga kedeke ko depend de Massage. Ayebisi nga Serge Kinzunga pesa ki yombonga ndekone wana. Tala, moyo ndi na boy. China ya ba deliverance wana. Apesa ni lote. Na sala mpona o. Nanga iyo ebandi na tata Lola bongo nga na ebi yote. Na bando ebisema mususu. Si yo moko na bando ba lo 20. Serge Kinzunga ozoloba. Obanda obima night. Sikoyo akima oka bongo. Achikala kuna akima yo. Osutuka kaka abenga na yo. Kindoki. Pona nini? Lola sana kancha nzoto nao. Oui. Mwana ana libumu mobangi. Na Lola so akotaka isu na nzoto. Bon, omoni jour wana nangana bimisa ndepe na Lola pena mobimba. Bimba na ebo. Na benji boye. Posa nzoto nene mutebimaki. Oh, yesolo. Seka omela ko kitama mutema magi. Kana no makambo yeselinga nzoto malini. Mela, na kotozo lelati. Ukitama mutema seka ho. Kitama mutema. Mukambifoso na ilenge mwaso ya. Mama, usa publicité ou veni? Zena posa. Masanga sukali na melango kala ngala mela ko ben sese na gene. Mama, yoka. Po meza bu moni ngai. Ouais, lompio. Oh mama. Oh. Baino tata. Yo kizenge. Yo. Moke baino grrr. Wa bloga miki. Mo lompio alina ko lobananga ki amalili ngape kio. Bonela ngufandeni soki sikelo ça mino pasi. Mama Caroline. Il faut que Équateur en tout cas malieza kuna yo ka secret. Mama Caroline. Yaone ina ebisao. Mwenga ndi na abo. Ko kanse su Lola ti. Ponga na sanjise yo. Na sombe mpang.
na Luanda. On est là sombre na kini mais na Luanda. Bon on a la kovanda kuna. Combien international est? Femme internationale. Ouais. Me world tata. Sikoyo mwana mule na bossa na mwana. Ça animal. Ngamo na sokola yo. Il faut sukola. Faut pas laver yo. Bon était na changition ba o tout que longo yo. Hein? Bilamba ba sombelo bilamba prince. Ba ki saboter yo. Prince. Ko ça bilamba. Hein? Bilambo ba sero ba shema wana. Hein? Na dia sina kola un peu au terre potonyo sina disibé na pesa. Nio so pesa. Mama Caroline. Mama Caroline yoka. Naomi mona sano Caroline. Ba sokola fuki ba salo pena bien. Sikona nio so wana. Hein? Yo pe fo futa ngai. Na mbongo te. Za bongo te. Hein? Omoni ngande na abwe. Na kraka na ngai yo. Oko mamwasi na ngai. Hein? Moi ça mon camion. Ah, tika oui. Maman pasteur. Ah, tika oui. Na pesa batu pena na solo. Ba seki de finzoli. Wa Luanda. Ba papi seki. Ba Charlie Kanga wa fameto. Ba Zidi Makaya. Ba mama Monique na Luanda. Nyonso no muna na bantu. Ndenge na akabwe pasteur mwana kanga pifoko Nini? Manga matombomi epala yo lokola bakuke liboso ekuke nazali se kozela lisungi na yo wana ekosala tango molai wana ekosala tango mokuse likolo sanza bamvula nakolemba te yangeliki ase na yo. Ça grandit vite les enfants, hein. Elle est en jaune. Mais toi, on m'a dit que tu n'as pas bien travaillé. Oh, papa, c'est pas vrai. Moi, je veux bien travailler. Ouais, je sais, ça je sais. Ok. Bien, bien, bien. Bon, écoutez, je voulais quand même vous faire plaisir. Dalina, voilà, elle m'ouvre les yeux. Ça, c'est toi. Non, mais ça, c'est vraiment, ça, c'est toi. Hein? Ça, c'est vraiment comme ta mère. Hein? Je crois que ça vous dirait de sortir et de faire quelques 100 pas à gauche et à droite. Nous? Ben voilà. Merci, papa. Ouais, non, je le fais. Ça, c'est mon père. Ah oui. C'est mon papa. Donc, je le fais, donc... ça demande, je crois, bon, un $500, ça vous fera plaisir, n'est-ce pas? Oui, papa, même 1000. Alors, moi, je vais arriver jusqu'à Lupin, attention, toi. voir Merveille Nyumbe et Lorraine Logo. Ah, il faut les saluer de ma part, ok? Oui. Là, ça papa, fait $400. Mais papa, est-ce que je vais pas aller dormir chez ma copine? Quoi? Tu me dis quoi? Vous partez et vous revenez, mais vous aurez quand même, même 5 heures, c'est pas grave. Après 5 heures, vous rentrez, ok? Je peux arriver en Vous ne dormez pas dehors. Papa, je dis... Allez, c'est bon. Allez. Merci, papa. Allez, C'est gentil. Aujourd'hui, vous êtes gentil comme ça. C'est bon. Papa, s'il te plaît, je peux... Quand tu peux quoi? Non, allez, c'est bon. Allez-y, Papa rentre à quelle heure? Je dis, après 5 heures, vous rentrez. Après 5 heures, à la maison, ok? Ok, papa, je vais aller danser. Écoute, j'ai déjà dit, réjouissez-vous, allez-y, allez. Prenez votre temps. Papa. Mais après 5 heures... Darina, tu m'appelles Mikongo. Oui, okay? papa. Qu'il vienne rapidement. Mikongo. Tala, bengela ngai Sarah. Aïlanga whisky. Merci, patron. Yoka, Bekongo. Papa? Soki obengi osilisi okende ko sombela ngai whisky yango. Nabenga inani papa? Ah, oh, ça va. Bon. Shala! Shala! Yeah, papa sana kusema. Yeah. Lelo lati dia boleh kan? Bonjour, papa. Dis, je disais, tu m'amènes le whisky. Hein. Okay. Mais Kunguyo,
kende osombelanga même whisky wana me kotoyo te alingi ya kotoyo mingi mingi te somba kota kitambo omoni eza na magasin moko na rond point kitambo otali wana ba magasin za wana nzinga nzinga kuna ya malamu oyo nasombaki la fois dernière oyokinga. Merci papa. Ça là tu m'amènes le whisky. Ok patron. Papa mbongo. C'était encore combien? Du genre 70, dans les environs de 70 000. Voilà. Bon, tu prends ton temps, hein? Tu prends ton temps. On appelle ce transport, il y a aux ondes. Merci papa. Non, par ici, non, tiens, voilà. Chérie. Et pourquoi tu es dans ces bizarreries d'habits? Hein? Quel est le nom de bien et puis tu me fais le truc. Hein? Sarah. Chérie. Kende olongola nga biloko nyonso longola biloko betelanga elowa supu. Est-ce qu'on l'a dit? Du genre sauce tomate. Tu me fais du sauce tomate sur ton corps. Oyebe kozalaka na supu. Tala omoni yo oningisaka yo. Oh, nom de Dieu. Emmanuel. Ma chérie d'amour. Non, je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Écoute, va Kendo le temps dans un michou. Oh, j'ai dégagé tout le monde. Il n'y a personne. Merci. Ça l'a bien. Ça l'a bien. Caramba. Je t'attends. Moi, il y a un bon moment. Moi, c'est un cheveu. Moi, c'est un cheveu. Moi, c'est un cheveu. Moi, c'est un cheveu. Caramba! Oyebi ke nasa bilamba baboyi bana baza. Sarah, oza na eloko ya nkolo o biloko ya nzambe to. Mais où étais-tu? Tu sais quoi? Je vais investir en toi. Toi là, moi je vais investir. Ah. Attends. Je vais te... Non, attends, tu sais, Sarah, je commence à t'aimer. Sincèrement, je commence à t'aimer. Non, cette fois-ci, je vais m'investir en toi. Bon. Je commence à t'aimer. Sincèrement. Sarah, tu es posé qui wapi bino bana bobata misa biloko na bilamba baboyi. Vraiment. Patron,
Non, non, tu m'appelles plus patron. Tu m'appelles Emma. Emalou. Hein, comment? Emalou. Ah, c'est comme l'autre fois. Caramba! En tout cas, allez, on va danser. on danse. Ça, on va danser. Tiens, musique. Tiens, musique. Topina sans musique. Ah, chérie. Ben, je bois un peu. Hein? Ah non, mais son problème. Bébé. Bébé. Yo, bon sang. Yo, bon manga. Moko bon manga. Ako bon manga lengi. On va danser. Attends, je vais mettre la musique. Ah, chaud. Tu veux pas danser, chérie? Chaud. Tu veux je t'en fais de danser. Tu vas me faire. Ah! C'est quoi? Ah, t'as fait tomber? Ah, je vais arranger, c'est pas un problème. On fera ça après. Quel collant. Caramba! Mais maman. nazali se kozela lisungi na yo wana ekosala ntango molai wana ekosala ntango mokuse likolo sanza bambula nakolemba te yelelikiase na yo prison bazoluka yo azambe ngape butu moyo ngai nalelaka kaka yesu yaka esalelanga mokili koyeba ngwe nzambe oyo zambakikama apa. Facciamo di con la messa. Papa ozalaki so na posa nini? Ya kovanda ma sœur. Oui. Vanda, on va parler un peu. Alléluia. Oh Seigneur Jésus. Vanda. Non, Vanda. Vanda, quitte. Nzamba. Ma sœur, vraiment tu es une bénédiction pour nous. Gloire à Dieu. Ma sœur, je crois qu'on a eu beaucoup de temps en temps. Aujourd'hui, je suis devenu un grand serviteur de Dieu, un grand pasteur. Même les pays, ils ont compté sur moi. Qu'est-ce que je peux te donner? Je ne sais pas. C'est à travers toi. On met la bonne parole. Et quand je vois Nzamba utiliser Ngai puissamment, avec les bazako monde, bakoka bazako telema, batu ayoka kate bakomi ko yoka, batu babota kate bazoko zwa bana. C'est à travers Nzambe oyo oyaka na ye na kati na ndako na libota na ngai. Ma sœur, je ne veux plus que tu te considères encore comme une servante dans la maison. Je veux dorénavant te considérer comme un enfant. Ah, merci papa. Déborah? Oui papa. Benga maman. Salam.
plus jamais laisser cette histoire de Sarah et ne vous emmêlez pas. Sortez et de, en sortez plus, de elle là. a changé même de look. Elle Et porte alors, des kilotes, mais je l'achète des fringues. Vous avez oublié que je l'avais pris et que nous sommes allés dans une boutique pour aller consommer Maman, elle se comporte plus comme une bonne. Maman, c'est anormal. Ah non. Moi, Esther, c'est anormal. C'est bon là, c'est bon. C'est anormal, maman. C'est bon, chérie, c'est bon, c'est pas grave, anormal. C'est grave, maman. C'est pas grave. C'est grave, maman. Mais non, pas du tout. On en parlera ça à papa. Il n'y a pas de souci. Je dis laissez papa tranquille. Une bonne à la Sarah. maison. Mais dis donc. Allô. Là, je suis pas d'accord. C'est comme si elle Ça nourrit va? notre maman. Tu vas bien? Tu trouves pas? Sortez, libérez-moi le salon. Sortez, libérez le salon. Maman, j'ai des entretiens ici. Sortez. Avec la bonne. Maman, sans blague. Je parcours l'Europe, les États-Unis, je n'ai jamais vu une bonne s'habiller comme ça. C'est absurde, ça me tape la tête. Sarah, laisse-moi. Et je sais pas, aux opposants que Sarah, moi, ça m'a d'accord comment? Quand vous avez besoin de donner les leçons de On morale, n'a pas besoin de le voir comme ça, maman. maintenant, libérez-moi le salon. J'ai besoin d'être à l'aise avec Sarah. Merci. Avec une bonne, vous nous essayez comme ça, maman. Sarah, toi, tu as de quoi t'apprendre avec moi. Et s'il te plaît, tu signales à micro, il m'a apporté une tasse de thé chaud. Merci. Allez, raconte. Comment ça se passe? Tu prends de l'allure là, c'est bien là. Comme je t'avais montré, mais c'est très bien. Tu as de l'allure. Ça va? Ça a été? Ouais. Dis-moi comment tu t'occupes de Emma Love. C'est ce gars-là, franchement. Il fallait que toi et Sarah dans la maison. Si je sais pas, qu'est-ce que j'allais devenir sans toi? Et comment ça se passe? Dis-moi. Nabanda les Simbi? On a passé un bon à la kermesse. Est-ce que ça marche? Maman, stand wana na ebite so tsalaki nini soko sakaki. Mais ce n'est que les 10 000 $ que je t'ai donné. Tu m'avais dit que si tu payes déjà combien le truc? Le 760, non? C'est rien du tout ça. Wana mususu na tsaki na compte maman, C'est na vrai? compte bile. Ouais, c'est bien. Vas-y. Et moi na ebite maman nga no sa Emma lova akrakenga. Ebiseki ya kubela mutu. Tokoloba te. Papa chéri alobi ti maman tokoloba te. C'est qui papa chéri? C'est JB Piana. Lequel déjà là? Souverain premier. Ah d'accord, je vois. Le clair là? Oui. Ah d'accord, ouais. Il a fait quoi? Il a dit quoi? Tokoloba ah yebisenga na oloba. Bolingo maman me mabiso. Non mais maman nga na qui maman? Na bolingo là tu parles avec Emma? Na kermesse. Mais maman na rani chaque jour kunat. Maman l'air nyonso na kama ndika na kanga 2h 3h na kotaka. Tokotana. Et notre idylle, comment ça se passe? Mais maman na komi suna zimit. Ah mais c'est bien. Je peux avoir les téléphones, je vais appeler Lewis, JC, je vais informer que tu es enceinte. Mais c'est très bien. Mais maman, pourquoi nous ebisa bango? Non mais parce que tu sais, c'est pas grave. Oui, maman, nga na moi, non. Moni bilo msusu. C'est ko beti déjà pas tonton. Elina? Oui, chérie. En tant que le chef de cette famille, je crois qu'on en a déjà parlé en chambre. Donc, dorénavant, je veux que Marie soit considérée comme notre propre fille. On va entamer toutes les démarches administratives. Je vais voir ses parents. On va l'adopter comme notre fille. Donc Déborah et ta sœur Tabitha, dorénavant, considérez sœur Marie comme votre sœur. Et le voyage que nous allons effectuer bientôt à Paris, donc dans la famille évidemment. Et puis je me suis décidé à côté d'un studio pour la parce que c'est vraiment une bénédiction pour notre famille. Tala lelo kimi ekoti na famille. Je ne sais pas comment on peut la récompenser, cette dame. Aujourd'hui, tout le monde, à travers
ngai bato bakomiko bika à travers ngai. C'est elle qui nous a amené la bonne parole dans cette maison. Et je te demande, on besoin $50 000. Oh, tu en as compte, et puis, Deborah, tu as une clé à contact, on est à peine. Papa, maman, maman, papa, c'est trop. Pour récompenser. Non. Tu nous as donné la vie, Marie. Et puis, aussitôt tu l'amènes dans la boutique d'habillement. Kenda t'as pas boutique, il y a Caro, na moni asali ba koti ba biloko bien. Et sombela ba bilamba ya bien. Ça c'est ta jupe, on va notamment nango comme une fille de la maison. Zala na charisme ma sœur. Non, c'est ta jupe. Et puis on va venir. Merci papa, merci. Merci papa Ndambazung c'est la bino belle nazana bongo rozongi c'est la bino tewe na ko bokoti Marie, considère-toi comme un enfant. Liboso na mbaki lokola mwana musana kati ndako mais lelo na oyambo lokola mwana nanga liboso na baleki na yo kolela te ça Nzambe na ngai Nzamba zo lokumu Nzamba pesi biso mwana apambola pe yo na musalo sali. Merci papa. Merci. Amen. Toke kasi bonga malata tokende kasi na boutique. Après toi tu dois accompagner Yana. Yasoyo kumama papa kumama papa kumama papa nalingi nayebisa yo nde makambo nayebi te ndenge nini yako banda yo moko kamata bafrase na ngayo klase yango ndengo linge ozana suki ya pembe kumama papa mama papa yawe mama papa kumama kesale tamoyo papa Des fois, on voit beaucoup de gens. On comprend, les gens qui parlent avec prévenir.